Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Bienvenue dans l'émission Les Artères de Kinshasa ya mokolo lelo. Kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Les Artères de Kinshasa ya lelo. Tozongi lisusu na commune ya Ngiringiri. Bana Ngiringoto boza wapi kabali solo pesa sango na moninga tobandi video na biso mokolo lelo awa na veni Kwilu. Bana Kwilu boza wapi bokota Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge direction à Gambela. Bana Ngiringoto boza wapi les Artères de Kinshasa mokolo lelo. Tozongi lisusu na Ngiringiri, plus précisément dans le quartier Elengesa. Bana Elengesa bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker, kabali solo, partager dans le groupe WhatsApp. Kabana Ngiringiri. On a peu pas na bango. Na gauche na biso quartier Elengesa, na droite na biso quartier Ubangi eza na commune ya Bumbu. Elengesa na commune ya Ngiri bokota. Merci na abonné na biso. Merci na panon abonné. Avenue Kwilu yango yo. Tozokende na Kwilu jusqu'à la direction Khartoum. Donc comme Elengesa te kabali solo okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans oyebi lisusu ndenge balabala na bino ekoma te. Les Artères de Kinshasa yango oyo benga biso komela biso tokozonga bana quartier Elengesa, bana quartier Ubangi. Na droite na biso Ubangi, na gauche na biso Elengesa. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Boza ebele bozolanda les Artères de Kinshasa. Lelo les Artères de Kinshasa ezongi lisusu Ngiringiri. Bana Ngiringoto, bana Bundes,
bombo yango oyo na droite na biso, gauche na biso elengesa koti direction Carrefour. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole, retournons tous bana ngiringiri boza wapi? Ngiringiri na bino botika kala yango oyo bana quartier elengesa elengesa yango oyo tobandi émission na biso mokolo lelo na balabala Kwilu yango nde ezokabola quartier elengesa na quartier Ubangi ya Bumbu. Tokoti balabala Kimbao yango oyo makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Merci la communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Partout dans le monde, les acteurs de Kinshasa yango oyo. Bana ngiringoto partout dans le monde, ngiringiri na bino botika kala yango oyo. Soki botali na ba vidéo na biso ya kala na compte ya commune ya ngiringiri lelo eza dernier quartier lelo to na quartier elengesa. C'est tout jeunesse en élo balingue kaka ki banditisme pe ba vie à kuta tire Quartier elengesa na bino botika kala yango oyo. Awa tobimi na direction ya Gambela. Direction ya Gambela yango oyo. Bana quartier elengesa. Eza entre là-bas la Gambela yango oyo
ti direction Elengesa kobanda Kwilu ti balabala Nyanga. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Une sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans koutala. Bana Panzi boza wapi? Panzi yango tobandi nango à partir ya direction Gambela. Tozokende nango vers Kartou. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Panzi yango merci na bana Panzi nyonso. Bokota obotama na Panzi. Okola na Panzi. Panzi yango oyo otikakala. Panzi na quartier Elengesa. Aba lisolo pesa sango na moninga. Bana Ngiringoto, manifestez-vous. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Merci. Na bana Ngiringiri. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé direction ya Khartoum yango ekendaka ti Prince Kasavubu. Bana balabala Mosamba yango oyo
Merci na bana Musamba nyonso. Musamba na commune ya Ngiringiri. Quartier Elengesa yango yo. Tobandi nango à partir ya direction Carton. Tozozonga nango vers Gambela. Omoni lupango na bino te. Benga biso. Omoni lupango na bino te. Benga biso. Komela biso. Tokozonga. Yo pe omona epa na bino. Bana balabala Musamba. Musamba na bino yango e. Bana Musamba, manifestez-vous, ba commentaire, ba like, na ba partage. Bana Kinkole, bana Ntele. Tokozonga Ntele lisusu. Ndeko na biso Sylvain oyo atambwisaki biso na Ntele. Abetelaki biso masolo ya 65 quartier na Ntele. Tokozonga. Bino pe bomona epa na bino. Bokota, bokota. Balabala Musamba yango yo. Bana Ngiringiri nyonso. Kabali solo. Partagez lien. S'abonner. Na yo motu nano s'abonner te sala yango. Po ozanga kaba vidéo na biso te. Activer pe cloche ya notification. Balabala Musamba yango yo. Tobimi nango direction ya Gambela. Direction ya Gambela yango yo. Nde mko komona. Esala ya construction ya caniveau. Yango wana. Bandi. Obasala balabala Gambela prolongement. Tikoto yo. Esala yango wana liboso. Kabali solo. Kaka ndenge tolobaka TV eza radio te. Boka mona boka kokula. Na système ya Santutoma toujours. Après Musamba. Oti balabala Luka. Bana Ngiringiri bokota bokota. Ngiringoto yango yo. Yeli. Mama na yo. Merci na bana Ngiringiri. Tozo avancer na balade na biso mokolo lelo. Awa tokomi na balabala Luka. Tobandi balabala Luka à partir ya Gambela. Tomoni misala ya construction balabala Gambela ebandi
entre ngiringiri toyebi te soki ekosukela niveau nini. Merci na babone na biso, merci na bana na abone. Yo moto nano s'abonne te sala yango, activer cloche ya notification po ozangaka ba video na biso te. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné balabala luka yango oyo luka ebandi à partir ya direction ya 24 novembre en quartier Sayo eye ti na Elengesa ekiti ti na Elengesa kuna na se toujours avancé nango bokota bosabone bo partager, bo liker, bana luka manifestez-vous dans quartier Elengesa. Direction Khartoum Nangoyo. Direction ya Elengesa wana. Non le la biso côté mitukezo le kakuna direction Elengesa. Tokokoma Elengesa te tozi Khartoum. C'est tout jeunesse en élo balinge kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire Khartoum, Kenge, bana Kenge, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker, bana Kenge, yango. Merci na bana balabala Kenge nyonso, balabala Kenge yango oyo na quartier Elengesa. Tobandi nango à partir ya Khartoum tozozonga Gambela. Merci na babone na biso. Merci na banon abonné. Après balabala luka tokomi na balabala Kenge. Après Kenge tokokende balabala kola
bandeko na biso bakuti biso na katikati tolobi lelo eza spécial ngiri plus précisément na quartier Elengesa moko ya ba quartier ya ngiri. Soki botali na ba video na biso akala ba émission na biso akala bakomona pona compte ya ngiri pona compte ya ngiri toso saleli bino quartier 24 novembre, quartier Petit, quartier Sayo, quartier Asosa, quartier Diangenda, quartier Diomi, quartier Khartoum, lelo toye na quartier Elengesa. Bana Elengesa kabali solo omoni lupango na bino omoni balabala na bino commenter partager na système abuka mona buka kukula système à santé toma misala ese bandi awa na Gambela bazosala caniveau après caniveau basali construction ya balabala. Merci na bana ngiringoto nyonso ngiringoto na bino yango oyo tala na direction ya Gambela abali solo pesa sango na moninga omoni caniveau bazosala ngo de deux côtés mpona drainage ya mai misala yango oyo ezosalema tozwi balabala kola balabala kola yango oyo merci na babone na biso nyonso, merci na banon abonné, merci na communauté 3 Hectares Production TV Mobimba partout dans le monde. Bokota kabali solo les artères de Kinshasa ya mokolo lelo tozongi lisusu ngiri bana ngiringoto boza wapi après Lukula tokoti Kenge, après Kenge tokomi awa na kola tozo avancer bana kola kabali solo bokoto pesa sango na moninga Kinshasa na bino botika kala ngiri na bino botika yango oyo merci na bana quartier Elengesa nyonso kabali solo les artères de Kinshasa lelo toyei kovisiter quartier na bino bana kola manifestez-vous kola yango oyo quartier Elengesa est délimité par les avenues Yangara, Makwilu,
Kobanda Elenge Sati direction ya Gambela. Ah oui, nous avons la musique, nous avons carte mémoire, la flash disk, la téléphone, nous avons téléchargé la vidéo, nous avons tout le Niger, nous avons tout le parti, nous avons descendu, nous avons déterminé la théâtre, nous avons direction ya Khartoum yango. Direction ya Khartoum. Toujours avancer na Kola. Kola tozokende yango ti Elengesa. Direction Khartoum tobanda kokatela yango oyo. Khartoum yango oyo ti na se kuna. Bana Elengesa, manifestez-vous. Kabali solo. Kabali solo. Avenue Kola yango yo. Tobandi nango à partir ya direction ya Gambela. Tozokende nango vers direction ya Elengesa. Merci na babone na biso. Merci na ba non abonné. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzambe kala biso bato asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posanene tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye Bana ngirengiri na bino yango. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te. Benga 3 Exa Production TV tokokende yo mpe omona epa na bino. Tozobima na balabala Kola na Elengesa. Elengesa yango oyo. Elengesa yango oyo. Elengesa yango oyo. Na ngambo na biso eza Kimbangu. Na droite Kimbangu, na gauche Ngiringiri. Awa toza na direction ya Elengesa. lisume koma nango perfectionne makambo toboya kilobi Direction Elengesa yango nde ezokabola commune ya Ngiringiri na commune ya Kalamu.
direction elengesa yango oyo aba lisolo mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission awa tokomi aveni ngiringiri aveni ngiringiri yango oyo surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango bana aveni ngiringiri yango oyo ngiringiri quartier elengesa bokota bosabone bopartage bolike institut technique social de ngiringiri yango oyo à droite na biso institut technique social de ngiringiri yango wana otanga na institut technique social les artères de Kinshasa epesi opportunité omona yango lisusu tozo avancer na balade na biso awa towana veni ngiringiri tobandi nango à partir ya elengesa tozozonga vers direction ya Gambela bana elengesa bokota bosabone bopartage bolike bokota s'il te plaît retournons à la parole tala biso bato toboyi kotosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie tala biso bato toboyi kotosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela kolola makamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie bana quartier elengesa na bino botika kala yango oyo
Toujours avancé na avenue Ngiringiri, tobandaki avenue Kwilu, après Kwilu Kimbao, après Kimbao Panzi, après Panzi Mosamba, après Mosamba Lukula, Luka, après Mosamba Luka, après Luka Kenge, après Kenge Kola, après Kola Ngiringiri. Awa tokomi déjà na Ngiringiri, tozokende vers direction ya Gambela. Bana balabala Ngiringiri na quartier Elengesa, manifestez-vous. Ngiringiri na bino botika kala yango oyo. Ngiringiri ekoma asphalté kobanda Elengesa ti direction ya Libération. Awa toana Institut littéraire et technique de Ngiringiri yango oyo awa otanga na Institut littéraire et technique yango wana na croisement ya Gambela na Ngiringiri. Kabali solo pesa sango na moninga. Oza mwana Ngiringiri omoni epa na bino te, benga biso, contacte biso tokokende direction ya Gambela yango oyo. Ndenge misala ese bandi, misala ese bandi, tozwi Gambela. Kei tout droit na Gambela, oketi stade de martyr. Merci na babone na biso nyonso. Yo motu nano osabone te, sala yango o mankaka ba video na biso te. Bana Ngiringoto, Ngiringiri na bino yango oyo. Tozwi balabala yolo. Tona croisement ya Gambela yolo yango oyo. Gambela yolo yango oyo. Tozozonga nango Elengesa. Oh, madame, tu vas où? Bokota, bokota, bokota. Merci na bana Ngiringiri nyonso. Merci na babone na biso. Merci na banon abone. Ngiringoto na bino botika kala yango oyo. Ata na balabala yolo. Les
retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. tozalaki na veni ngiringiri awa tokomi na yolo après yolo Kingabwa bana elengesa bokota bosabone bopartage bolaike après Kingabwa Movenda après Movenda Bondo après Bondo Bambili tozo avancer na balabala yolo omoni lupango na bino commenter yo moto omoni pete commenter omela biso tokozonga yo pe omoni pa na bino bokota bana balabala yolo Kabali Solu yolo yango croisement yolo Khartoum yango Tous à la parole, retournons tous à la parole, tous à la parole, c'est Jésus-Christ. Tout dit bon témoin, ma sœur, évêque mon qu'on a lobby, tous on a allé le Verification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. merci na babone na biso merci na bano na abonné merci na yo moto otalaka ba vidéo na biso mais o réagisaka te bokota merci pour na soutien na bino merci na communauté 3 Hectares Production TV Mobimba tozo avancer na balabala yolo na quartier Elengesa balabala yolo yango yo tobandi nango à partir ya Gambela tozo zonga vers direction ya Elengesa na bandeko baji biso na katikati tolobi lelo toye kolakisa bana ya ngiringiri quartier Elengesa na bango batika kala basali bambula na bambula bayebi ndenge balabala na ya quartier Elengesa na ngiringiri ekoma te na cadre ya émission Les Artères de Kinshasa lelo 3 Hectares Production TV Tokiti commune ya Ngiringiri plus précisément na quartier Elengesa tobandaki à partir ya avenue Kwilu awa tokomi déjà avenue Yolo toujours avancer petit à petit Yolo na bino botika kala yango na droite na biso école technique sociale ya Ngiringiri yango na droite na biso eza na croisement ya Elengesa na Ngiringiri epesi mokongo na avenue Yolo yango
tozongi elengesa na gauche na biso commune ya Ngiringiri, na droite na biso commune ya Kalamu. Tokoti balabala Kingabwa yango oyo bana Kingabwa kaba lisolo Kingabwa na bino botika kala. Kingabwa yango oyo na commune ya Ngiringiri. Bana balabala Kingabwa, manifestez-vous kabali solo awa liboso ya hôtel La Merveille de Luxe. Merveille de Luxe yango oyo bana quartier elengesa bokoto bosabone bopartager boliker. Tozo continuer balade na biso na quartier Elengesa. Quartier Elengesa tobani nango na partie avenue Kwilu. Tozo zonga nango vers Nyangara. Parce que Nyangara nde ezokabola quartier Elengesa na quartier Khartoum. Nyangara ekaboli quartier Diomi na quartier Jangenda. Nyangara ekaboli quartier Asosa na quartier Petit. Awa tokomi na direction ya Khartoum yango oyo. Nyangara ekaboli direction ya 24 quartier 24 novembre na quartier Sayo. Ezo avancer.
Merci na bana ngiringoto nyonso bana ngiringoto boza wapi totiki direction Khartoum tozozonga vers Gambela toujours na avenue Kingabwa bana Kingabwa manifestez-vous Kingabwa na bino yango oyo botika kala bana Kingabwa manifestez-vous bana Kingabwa bana ngiringoto bokoto bo s'abonner bo partager bo liker ngiri na bino botika avenue Kingabwa yango yo Kingabwa botika kala après Kingabwa tokei Movenda bana Kingabwa manifestez-vous Kingabwa yango oyo bokoto bo s'abonner bo partager bo liker sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Totiki Gambela toji Movenda bana Movenda koza wapi Movenda yango oyo na Movenda tomoni mbala moko Église Patmos ya Bishop Mwanza tokoti Movenda botika kala yango oyo bokota bo s'abonner bo partager bo liker bala Movenda yango oyo kenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans yebi lisusu ndenge balabala Movenda ekoma te na quartier elengesa Movenda yango oyo balingili sumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato tokoikotosa nzambe kalabiso bato masumu eleki
ovenda yango oyo bokoto na système ya santu toma toujours ndenge tolobaka yango na système ya santu toma bukamu na buka kokwila balabala movenda yango oyo na quartier Elengesa tolobi quartier Elengesa ebandi à partir ya balabala Nyangara ekesuka na balabala Kwilu kobanda direction à Gambela ti direction Elengesa. Vérification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bokoto. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bana movenda boza wapi movenda yango oyo movenda botika kala yango oyo direction à Khartoum yango oyo direction à Khartoum yango oyo je dois avancer na movenda à gauche na biso église Patmos ya papa na biso bishop Mwanza yango wana à gauche na biso toujours avancé bana ya Khartoum bana ya quartier Elengesa balabala movenda yango oyo bokoto bosabone bopartage bolike na yo moto nano sabone te sala yango active pe cloche ya notification po ozangaka bavideo na biso te oza besoin osoutenir biso numéro yango wana eza affiché benga biso komela biso tinda lisungi na yo ekozala bienvenu tozo avancer na balabala movenda sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo.
Les retours à la parole nous est tous demandés. Bana quartier Elengesa, quartier na bino yango oyo. Direction Elengesa yango oyo. Direction ya Elengesa yango oyo. Bokoto. Awa toza na poste Kinsen. Armée du salut na gauche na biso. Tokoti balabala bondo yango oyo. Bana bondo, manifestez-vous bondo na quartier Elengesa yango oyo. Bokoto. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Les artères de Kinshasa, lelo. Toye na Ngirengoto. Na bari bazobiso na katikati. Toza na quartier Elengesa. Quartier Elengesa. Ibandi à partir ya Kwilu. Balabala Kwilu. Ti balabala Nyangara. Kobanda Gambela ti Elengesa. Bokota. Quartier Elengesa. Eza na balabala lokola Kwilu, Kimbao, Luka, Mosamba, Kenge, Kola, Yolo, Kingabwa. Tokomi na bondo. Tokomi na bondo, sans pour autant oublier balabala Ngiringiri, balabala ya munene oyo ekoma asphalté kolonga direction ya 24 novembre ti Elengesa. Pour na compte ya commune ya Ngiringiri. Ceux qui botali na ba vidéo na biso akala tosaleli bino quartier 24 novembre, quartier Sayo, quartier Petit, quartier Asosa. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe bavi akuta dire. Après Petit, tokendaki Asosa.
Après tosali quartier Djangenda na quartier Djomi. Après yango tosala le quartier Khartoum. Et enfin lelo toye kolakisa bino quartier Elengesa na bino botika kala. Elengesa na bino botika kala yango yo. Awa tokomi déjà na balabala Bondo. Après Bondo tokei Pambili Bokota. Beau s'abonner, beau partager, beau liker. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge lupango na bino ekoma te, balabala na bino ekoma te, quartier na bino ekoma te. Benga numéro yango wana eza affiché. Tindela biso message tokokende yo pe okomona epa na bino. Merci na bana ngiri ngoto nyonso aveni Bondo yango yo Kabali Solo pesa sango na moninga amoni balabala Bondo na biso totika kala na chaîne 3 Exact Production TV na émission nango les artères de Kinshasa. Toujours avancé na balabala Bondo tokende kobima nango direction à Gambela. Tobandaka pe tosilisaka na biso tobimi direction ya Gambela. Bangonde ekomina biso na balabala Bambili. Tobandaka pe tosilisaka. Merci na bino nyonso balandi na biso partout dans le monde. Omoni balabala na bino te, omoni lupango na bino te, benga les artères de Kinshasa, benga 3 Exact Production TV, tokokende yo pe omoni pa na bino. Tobandi balabala Bambili. Bana Bambili, manifestez-vous. Bokota, Bokota. Kabali Solo. Balabala Bambili yango yo na quartier Elengesa. Kaka ndenge tolobaka TV eza radio te, oyo eza image réelle ya le 31 mars 2025. Kabali Solo pesa sango na moninga. Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso, benga biso. Tokokende yo pe omoni pa na bino. Tozo avancer na balabala Bambili.
bambeli yango oyo bambeli botika kala bokota tozokende na bambeli vers elengesa bandi gambela tokokatisa direction Khartoum. Après Khartoum tokei Elengesa. Tolobi balabala nyangara yango de ezokabola quartier Khartoum na quartier Elengesa. Soki botali na ba video na biso akala bokomona tosi tosali bino balabala nyangara yango tokosukisela spécial ngiringiri quartier Elengesa na balabala bambili balabala oyo tozolakisa bino sikasikoyo bokota panza lien pesa sango na moninga kabali solo kobomba ngoyo moko te. Merci à bana bambili nyonso partout dans le monde. Omoni lipango na bino te benga biso commenter tokozonga ope omone pa na bino direction ya Khartoum yango oyo direction Khartoum oyebi lisusu ndenge ekoma te tokozonga prochainement ya kolakisa bino misala ya direction ya Gambela. Direction Gambela ndenge bazo sala nzela na quartier Elengesa vers Bumbu. Merci parce que vous allez qui ebele ya kolanda biso mokolo lelo. Merci na intérêt bozo accordé na ba émission na biso. Bozo avancer na Alumi Bambili. Bana Bambili manifestez-vous. Commentez. Partagez le lien. Kobo mongoyo moko te. Lelo tozalaki na iringo na bino kaka ndenge tolobaka na système ya Santo Thomas toujours bokamona bokakukwila tobandaka mpe tosilisaka. Topesi merci na communauté 3 exemples production TV Mobimba na France tomoni papa na biso Patrick Bokolomba Mpela. Topesi merci na ndenge alandi biso Bombato de Tourkin Thierry Chako Mokoko na France toujours maman Coucou Kouzaya na France. Topesi bino merci papa Gai Kalamabi Aboma Soda na Irlande. Na Hollande, papa Paul Mafuta. Na Washington, papa Olivier Moukeba. Na Texas, pasteur Jean Didier Kunda. Merci na bino nyonso. Zalaki scotché pona kolanda. Les artères de Kinshasa mokolo lelo toyaki na ngiringiri tobandi yango a partir ya balabala Kwilu awa tosukiseli na balabala Bambili
avant tokoma Niangara parce que Niangara aussi bomona yango na vidéo oyo tosala ya quartier Khartoum. Merci na bino nyonso, merci na ndenge bozalaki ebele ya kolanda biso mokolo ya lelo. Soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu.